Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Bandeko Balandi, bienvenue na bosolo ya politique et sengo mingi ya kokuta na bino après 4 ans d'absence dans la télévision. Sango Mokondi a pesi biso occasion ou mais aussi Nzambe Tata ou ya likolo a pesi biso occasion au tokuta na bino lelo pour nato loba makambo ya mboka boyebi bien que actualité eza dominée par coronavirus eza maladie oyo ezo sala ke ba congolais lelo bazala agité maladie yango eza ndenge nini est-ce que eza signe attend de la fin te makambo yeso alobaki avant zonga tokoye bango kaka au cours ya émission oyo mais aussi actualité eza dominée par ba distribution ya ba poste na niveau ya ba entreprise publique tokolobelango lelo mais avant tout tolingi to senga d'abord merci un grand merci na Sango Mokondi o apesi biso occasion oyo et puis un bon anniversaire à lui yenda pesi biso occasion tokutana lelo bandeko balandi lelo tozana esengo ya koyambela bino président fondateur ya éveil patriotique o eza lokola mouvement citoyen ezo réunir ba congolais nyonso aza na souci ya vie na ye échanger congolais nyonso aza na souci makambo ebongwama na mboka azokota na éveil patriotique président nango père fondateur nango azali pe pasteur ya ba église ACK pour comprendre déjà invité na biso lelo ezali bien papa na biso pasteur Mukuna Pascal. Bonjour papa. Bonjour maman. Boni papa. Nous sentez bien. Boni éveil patriotique papa tout moni ebanda qui vraiment na suku donc na beaucoup d'envergure et tout les boni makambo ezo évoluer ndenge nini na éveil patriotique makambo ça peut évoluer très bien. Éveil patriotique c'est d'abord que veille conscience il y a peuple congolais. Dieu merci dans 2 mois et quelques jours éveil patriotique et c'est le Moussala que ce soit l'étranger que ce soit AO. Donc, la Koukou Bissayo que les autres temblent bien et tous les Congolais, bazali le Kolo Mutumoko derrière éveil patriotique. Alors, dès le début à éveil patriotique, tout le monde a qui pasteur Mukuna Omeka ko sala moi rapprochement moko na président ou soutenir ba œuvre naie, c'est-à-dire que Tolanda qui eux même une fois aux Zolo ba kendenge nini ministère local ba ministère à défense et zakaka et tout na maboko ya président ya biso akala Joseph Kabila tout ça mais lelo toko ko situer éveil patriotique ndenge nini en fait mouvement citoyen parti politique pour soutenir l'action et à président Félix Tshisekedi ndenge ni lo toko ko situer yo pasteur Mukuna parce que na les bandeli au ça qui moi rapprochement tout le monde qui au penza aux soutenir président Félix Tshisekedi na base que éveil patriotique et c'est le mouvement il y a tout peuple congolais éveil patriotique et c'est le kobunda pour l'intérêt il y a peuple congolais. Alors, ce qui est coutami que ils ont les locaux moko ou soit bazali kosale yamabe envers le président de la République. Tout le biango. Mais veut patriotique, ils ont pour la défense ya peuple congolais. Ce qui peut bazo sala mabe pour na président Joseph Kabila. Bolo bape azape moi na mboka. Na banza ce qui est celui qui basali mutumabe. Oui. C'est-à-dire que veut patriotique ils ont pour l'intérêt du peuple congolais. Alors, au lobby que Tina Potopé va adhérer et tout, ils ont un peu international, les lots. Hein? Maman, nous avons dit que au moni les rêves patriotiques et bandaki, tout le baki a d'âge beaucoup ya ke moto zamuke bobo mayango, les moto ko ya munene beaucoup kalisoste. Na niveau tozana yosiko, même où ya Zolande biso.
amimoni aza na mbongo ebele, amimoni aza na basoda, amimoni aza soki na nini, alobi kama mouvement oyo sote eloko oyo tokoécrase yango, il se trompe. Alors lobi au salaki yango te lelo éveil patriotique ezo existé lobi to mona ki ozalaki vraiment proche, c'est-à-dire na mandat passé na président Joseph Kabila, lelo éveil patriotique et salemi pona nini lelo éveil patriotique et salemi kaka lelo tango président Félix Tshisekedi aye na pouvoir. Mais biloko oyo même l'air bolo bakango na mona ka parfois que ezali bato bazo sala parfois nanko pona nini bandeko bakoze bazolanda biso balanda biso bien rapprochement na président Kabila nga naza église église ezo travailler na autorité établie na moment Kabila za autorité établie te ozolinga na travailler na nini naza muto parti politique na ye naza muto parti politique na ye te nga naza église. Même les lots, Félix Alongwe, président Yakoya Ngana qui travaille na ye, c'est ça l'église. L'église, c'est celle qui travaille dans l'autorité établie et non pas un individu. Comme tel, non? Merci beaucoup, pasteur Mukuna. Zelena, c'est mon maman. Le papa. Ngai, na sala na bureau na bangwate. Ce qu'il dit, ça c'est du mensonge. Na sala na bureau na bango mon côté. Ce que passe dans sabalo ba grade wa pesa ngai eza grade. Mais tout le monde qui vous allez quand même proche, tout pasteur aza proche puisque l'air bazo benga. Pasteur Nyo Sazala qui proche te. Ba pasteur Nyo sauté mais pasteur Mukuna qui vraiment très actif. Mais pasteur Mukuna c'est on a au proche na maman Olive, tout le monde a au proche boy. Loba papa. Pasteur Mukuna c'est le pasteur élevé. Tout pasteur élevé. Baza ko benga ye. Bazo benga biso na bite. Mais les rozo ba ke proche na maman Olive na zo materne na zo kitana ye. La délégation na ye ou bien na zoke na manifestation songo la peine na zongi puisque ce que je veux ba invité au koya kaka ata maman puisque je veux que ozakina mo zoke na yo na zoke ne wapi na sina kene wapi zela do ba papa Katumbi azalaki na bango lokola mutu na bango musala puisque zai gouverneur azalaki collaborateur mutu musala te non musala ezani gouverneur aza mutu musala te ministre Zamuta la population mais en même temps peut perdre ce que ça peut perdre aux années musala il y a chef nabino pourquoi mais lelo apparemment hein pasteur Mukuna batu bazomona que on dirait moi guerre moko ekoti entre yo na président Kabila à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé le roni nango leki est-ce que lelo so ba invité lelo pe na kingaka tsokokende mais ndo bana kokende lobi maman Olive lelo invité lelo et loko zo sala c'est ça c'est pour ça que nous bazomona le peuple congolais en tout c'est un peuple qui ne comprend absolument rien. Na ipesi exemple la Katumbi azakina bango Kamera zakina bango zakina bango te bazakina batu nyonso GCT kacha signé na bango accord. Pourquoi Mukuna zakina bango zakina bango na zakusana bango nini même Etienne Tshisekedi zakina Mobutu combien de fois ministre mais là a trouvé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quelque chose qui ne va pas car attend mandat ici pasteur Mukuna. Car attend mandat ici de comprendre que quelque chose qui ne va pas. Au moni ba dossier no soto sana yango. Ngana solo bangwa na me conscience. Ezama kambo biso to ebakite. Toko évoluer pasteur Mukuna tozana makambo bela koloba to bandana na coronavirus to le kama muke pasteur Mukuna coronavirus eza maladie beti mokili mobimba batutu ba komi agité dernièrement à ministre de la santé sans que azo même ba information réunie sans que ba prescrire ba benda mutu wana makila ba lobi ke coronavirus ekoti na Congo lelo to loba eza ba signe attend de la fin donc ndenge ni to comprendre eloko pasteur Mukuna. Bon, maladie comme telle d'abord aux Eli Koloba. Et bandeki na Chine, tout le monde croyait que les allaient dengue bolé salaki na Congo, au Kutango na Cameroun te, mais le lot esimbi ba pays ebelé. En ce moment-là, les andeng tout ça c'était, ça c'est un fléau. Ils allaient locaux au Yekoloba que ba signe du temps de la fin.
si du temps de la fin bazolo que zale koya ba maladie koya bitumbe koya tremblement de terre ba le diverses maladies. Alors na moment na ngonga muke maladie zeli ko gagner bambo kebele en ce moment les ya fléau parmi ba onzambe mais précaution nini tokoki kozwa yo osangisaka bato aseka bato baleki quand même ebele hein pasteur mukuna nga nalekaka wana aseka bato batondaka ebele donc bazo éviter rassemblement na bapays mosusu kutu baboyi baéglise basangana baboyi bamatch ba football baannule précaution nini oyo yo ozwi en tant que pasteur mais aussi en tant que leader parce qu'apparemment gouvernement ezosala mosala nango bien te bon eloko ya liboso nalandi je sais pas si c'est Eza Mutongo. Nalandi voice beaucoup mutwazolo parce que non nazana fièvre te. Ezalaki interview ya Sango Mokonzi. Nazana fièvre te, nazana ninte, yaki bezinga be yeko bwakanga na hôpital moko ezalo ko le bureau. Alors donc vous constatez que irresponsabilité. Tous en matériel à ta mon côté, tous en eloko mon côté. Puisque ce côté na bambo comme sous bateau na bazeli ko en charge ils ont hôpital ils ont coupé ses bakis bazipi place wana mais on les a bureau ce que nini donc monique ce que est a na ko le que population a ko souffrir puisque belé pas cause la terre yango wana ezokene na cadre même ya combat na yozo mené parce que mukuna na éveil patriotique et responsabilité à gouvernement lelo maman na za ko bisa yo que mboko bato ba mettre en par terre banani wana ba mettre en par terre mais ce sont les politiciens au bazana na FCC cash au bazana na bibonga tisikoy c'est-à-dire que ni nangwe ko sala maote puisque depuis ba yete tisikoy ba soutenir l'hôpital nini osama na mbokate ba kutaki mama yem ba kutaki ngaliem. Est-ce que bakoke ko sala ngaliem hôpital modernité bakoke ko sala mama yem hôpital modernité même hôpital wa Kitambo ce sont des hôpitaux même sana les losoko komina sana okoni meteke loko za hôpital mais toko kende wapi na mboka o toko suka wapi parce que mukuna na ministre de santé irresponsabilité azopesa ba information peut-être à maîtriser donc azobimisa ba information en toute irresponsabilité en fait ti lelo bato ba yebite soki nani maladie wana a contaminé bato misusu toko suka wapi na mboka o pasteur mukuna finalement c'est ça le problème to bi pété ce que matériel ya ko détecter penza wa maladie wana ezaliao alors le kamnanga ezalia que hôpitaux autozana yango wapi eza viable na pona banini wana bakaya bongo voilà donc na hôpital na nyoso tozaki na yango ba soutenir à hôpital moko teze l'hôpital ya Malonga non 51 autorités sur les abanen mais pasteur mukuna président Kabila zalaki awa o asali mabe président Tshisekedi yo aye balobi Kabila tika ebonga Kabila tika ebonga président Tshisekedi aye ba problème nzala makambo s'empirer lisusu mais finalement tozokende wapi na mboka mutu nini yango akoya kwa bongisa makambo ngana ko kita dika Kabila tika ebonga. Pourquoi tu parles de Kabila? Papa. Oh non. Osana ba journaux place one. Bazolo ba likamba partage ya ba ministère, likamba partage ya ba mandataire. Nani atiki so ebonga? Nani atiki ebonga? Les bazo salango bazolo ba majorité parlementaire. To komina tozana régime asikate. Sangonga na za ko biseyo. Bangunde bazo zo par ya gâteau. Na ba ministre bangunde baleki. Na ba mandataire toujours qui sont déjà que bangonde baleki siko nani atike bonga mais siko ça sert à quoi alternance en servir dans le côté mais c'est ça l'air tout solo ba les gens comprennent que et quand c'est pour ça qu'il y a un Kabila ah oui ça problème on était peuple congolais faut comprendre quelque chose il y a que ce que peuple congolais a télémité et l'autre ko bonga na mboko izate atele manandenge nini papa tokumi na président sikayeyo atele manandenge na ndenga élection ndenga élection atele masa basala nini na Algérie na basala soulèvement na ça comme c'est que partout peuple a mis en charge mais touti na tokoti toza na régime asika tokoti na régime asika kala e umeli kutute basala sous soulèvement parce que na ça oyeza boumbu c'est ce qu'on appelle l'esclavagisme oyeza boumbu
Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas d'état de droit. Ça fait 2 semaines maïsate. Ça fait 2 semaines. Ça fait autant de jours. Courant Koutokolobate. Mais ça fait 2 semaines maïsate. Dans quel pays, capitale locale Kinshasa? Et là, on nous a manqué, maman. Mais l'air vous solo biloko. Vous se voilez facile. Il faut makambo batwasolo tout bas batwolo bangutu. Ndoki babel la kaye na moyi na butute. Il y a un ça ne va pas. Oyo et qui te fandi. Biloko et mati courant exalité. Problème na bangweza peuple congolais te. Problème na bangweza ka ba partage wana. Toko koma na ba partage wana passer mukuna bandeko balandi toko proposer bino nanu ba image oyo botala ndenge mutu anga komaki na hôtel akomi wana ba policier ba komi ba se couvrir même pas akutani na batu peut-être a contaminé batu lisusu mais mutu ango azomaki na interview na ndeko Israël Mutombo ba solo la kinaye batu musu bazolo bazana ngote selon ye moko ba dire na ye mais ministre de la santé a confirmé qu'azana sur base de quoi tu éviter est-ce que bazué makila parce que coronavirus pour na ba détecter ango il faut ba benda o makila pour na ba yeba kozana ni yeba tiaki kaka soyi to landana nu ba image o bongo to kozonga na sima ndeko mbote papa kombo na nani kombo na mabiala obengi ngai sango boso na politique pona nini na benjo pona informo ke banda bakanga makambo ya coronavirus bana na hôtel Delphi. Si c'est là que tu allais à toujours souffrir na nzala, tozana eloko kolia te ya komela te, tozopemba vraiment. Bino oza na hôtel Belle Vie. Oui. Bakanga bino kuna na kati pona nini olobi pona maladie ya coronavirus. Yes, yangwana. Bino siko boza batu boyanga na hôtel ndeni on se retrouver na Belle Vie. Toza ba travailleur to travailler na Belle Vie. Ah bino boza ba travailleur. Toza ba travailleur to travailler na Belle Vie na ba client baza na hôtel toza na bango awa jusque là eloko moko ya malonga toujours mona te. Siko bakangi bino balingi mutu akota kuna te. Balobi pas d'entrée, pas de sortir. Pas d'entrée en gros, la vision ni eloko kolia, ni akomela, ni eloko moko te, tout ça kaka boyeshi que là banda mardi. Est-ce que basala bino ba test? Basala biso ba test lobby, ba moni ate eloko moko te le bazonga si ba test biso pendant 14 jours. Parce que le biso ni 53 ni maya ate o bateka ya 53 ate biso yango te, le basima ndela bazonga ti. Ah, donc, basali bino test, bapesi bino pe résultat que l'eau ezate. Eloko ezate, zan eloko ti. Mais, toza kakawa, ni toza na ndala moya osakana ti. Bon, kovanda place wana boyebi tina nini bovandi? Tofandi po waisi biso ke coronavirus. Atali moto wa balobaki aza na coronavirus, aza pe na maladi te, azo détaillé aza na maladi te, ba batali eza pe yango te. Mais biso toza kaka bloqué jusque là toza na hôtel Belle Vie. Bon, pona mikolo bapesi bino bovanda wana nga nazo informer yo baza kobenga ngo période d'incubation, c'est-à-dire sengeli bovanda wana ba observer lokola pour le moment bozana ngote tang mususu sima mikolo bapesi bovanda kuna ekoki komonana soki bozalaki nango po malade ekoki pe kobombama yango batie bino tobenga ngo lokola na observation jusqu'à ce que batala soki ezali te wana bino bokozonga wana eza mabe te badianga ngo kotya bato en quarantaine eza mabe te eza mpona kobikisa yo mpona kobikisa pe libota na bato oyo oza na bango wana eza na problème te mais problème na bino ezali ndeke bolie eloko te bomeli mai te bafamille na bino mpe bazwi eloko te c'est ça yango wana oui toza na nzala ya kosakana te banda jour anga ti lelo tozolia eloko moko te eloko te sango na politique yango naza na numéro na bino abenga ye nde apesaka information ya solo ekomaka partout nde moi nazobenga bino bandeko balandi bouti kotala makambo ya somo oyo muto oyo bakangaki na coronavirus wana akendaki na hôtel Belle Vie siko na hôtel Belle Vie wana kei a contaminé batu mususu na hôtel batu wana siko bakangi bango ba bloqué bango na hôtel moye babimeza te bazolia te bakangi bango ba police batindaki olebala ta bilambo na ba masque oyo eza approprié bango baye na munduki so babuma pasteur mukuno lobini pona makambo mama nyonso ezeli conséquence. Il y a mauvaise gestion
il y a soi-disant beaucoup de pouvoir. Vous vous rendez compte, maman? L'air tozoloba, parfois, batbazo yo kabiso biente. Si il y a 20 ans, il y a pouvoir. 20 ans, il y a pouvoir. Oh, Kabila Bassel. 18 ans, papa. Non, non. Qu'on a 18 ans. 20 ans, il y a wapi. Toko sang. Bayena 97. Bayena 97, s'il vous plaît. Écoutez, vous avez 22 ans, 24 ans. Si il y a un bamboulo, bako yebisa biso. Na ba hôpital au bango bakutaki. Ba soutenir hôpital nini. Si réellement ndengo zolobana que bana mboka bazana makantia bien tout ça. Après avoir commona mauvaise foi ya bato. Toka monoko. Après avoir ya constaté que ces gens ba yepona ko bongisa mboko ite. Mais ba yepona ko détruire yango. Même on comprend avec retard. Puisque nous allons avoir retard. C'est quoi ça cette histoire? L'air 13 parlementaire va déclencher le mouvement na bango. Basalaki na Mobutu te. Mutoko yebisa bango pourquoi basalaki na Mobutu. Si me yakosala 20 ans. Ça n'est koufi. Maman yem ni ambulance. Maman yem ni mbet. Maman yem nimba pareil ya mutu yeza konete. Mais parce que nous avons pouvoir à sika awa kasi yango pe bezo sala nini na makamba coronavirus o papa. Maman nanga pardon. Soko koti na ngaliema. Eloko moko ezate kitana kitambo. Si réellement bango beza bakunza bien, il fallait battre les sabiso na bo hôpital bango bakutaki. Ba soutenir l'hôpital ni. Hôpital mon côté. Ngana za ko bisenyo puisque solo pona bokunza sika. Mais pour Nangaï, Bukunja Kalekei. Pour Nayo Bukunja Kaleza Kaka. Bukunja Kalezali, tout le monde sait. Bon, ça le semblant. N'a c'est l'émission que vous le Kobanga. Vous congolaise. Mais moi, les athées pour selon constitution de Balobaki que ceux qui majorité parlementaire, ils ont un des co gérer. Ils ont un sens où on a été pasteur Moukouni. Mais c'est ça, c'est que Baton va au pouvoir. Nous avons ancien régime et un nouveau régime. Puisque c'est l'ancien régime, tout le monde a minute au Tozelao. Mais président Félix Azana Nikasi. Attends, maman. Na minute au Tozelao. Banen Bazana, mandataire Bazana. Ne pas YFCC. Mandataire. Mais les gens ne sont pas bakete. Et là, on a un d'abord, on a maladie. Maladie est nasa comme c'est yo que biso tout ça mais nzamba sunga biso mu pepeo ya legise yango yekende ata côté mususu pona awa yekende côté mususu ne pasteur Mukuni non nzamba bo maroka malade aweti la yekende côté mususu euti Italie euti Italie papa yo go souhaiter te yekende côté mususu yekende côté mususu lingo le banini bato ba cause la tana ba matériel sophistiqué ya bien approprié ya isunga bato mais biso tozane yo talaka na hôtel soda termina mundu ata tenimo yoko zo yete même police na ko lote nganga na kimi na ngai parce que yoko zo ngai pe alors après nani a testé que bato bazana hôtel na bazana yango c'est ça le problème bako communiste bato pas pour rien donc omoni abiso ya ko eba que maladie sali Isaya asala quoi nous nous supporter là minduki munduki kanga malade munduki ko kanga malade tel raisonnement ya bat au lieu bobo ça ba hôpital bozo ba policier bo cheminduki ba c'est toujours les policiers ba tika ba nangani ba ko kufa pam mais il faut pas tirer bango en quarantaine non il faut pas tirer bango en quarantaine sinon ba ko contaminer soko taliba partout bazo tia bato bazali na bilamba na bango mazana yango te siko to kosala nini pona bato un peu baza soupçonner que baza nango moi batika bango bakende pe ezalité pasteur Mukuna c'est ça le problème ezali ya que il fallait babongisa makambo bien avant maman c'est pas yembaka banzembo c'est ce bidi mbuyaya c'est ce bidi mbuyangwana c'est ce bidi mbuyangwana
Na mutu ayembaki nzembo ya Sisebidi Muyaya. Il faut tout y c'était que l'orchestre oui ayembaki Sisebidi Muyaya. Sisebidi Muyangwana, Sisebidi Muyaya. Ça c'est et ça injure contre le peuple congolais. Injure contre le peuple congolais. Mais Zamba Zanzame maman. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Alors pasteur Mukuna Togotala sikoyo image ya ba jeune o ya PPRD ou lobi baza ba PPRD est-ce que ba kosio te que baza ba jeune à PPRD o ba eko senga pardon alors bandeko Togotala ngona nu bongo tozonga sima avant de continuer mission na biso. Maître Bebika Songantumba. Maître sportif. Nazali avocat et puis Nazali sportif, Saint-Ino en Agito. Bon, tozali pembeni ya ndeko évêque Pascal Mukuna na sensi ya accompagnement ya éveil patriotique. Éveil patriotique ezali eloko moko oyo tosepeli nango to appréciaki et tangu to apprécier to binono appréciation écotique à la juste musikate appréciation esengeli est à la main dans la main et nous voici pembeni ya éveil patriotique il y a à boire et à manger na ba jour ya veni bokozala ya kosepela na ba déclaration oyo tokobimisa na miso ya baimboka oyo bazali na kati ya etonga na baimboka oyo bazali libanda na bamboka ya bapaya. Donc lelo tokoloba mingi te ba oyo bazolanda biso bayebi ba oyo pe bayebi biso te bakoyeba biso à travers connexité ya éveil patriotique et tokoyebisa bana mboka nini yango ekosengela biso tosala na ba déclaration oyo tokoposer na ba jour ya venir ezala bandeko ya FCC ezala bandeko ya Cash ezala bandeko ya Lamuka tokoyeba banani bazali pona ko accompagner mboka pe place Bandeko Balandibo, excusez biso mamuke parce que ba image il fallait tout l'axabino ezali yango wanate mais tokozonga pour na to rappeler justement ba titre ya ba journaux parce que awa eza émission actualité sango mokonza sala kango avant mais biso to na style ya sika forum des as est titré que controverse autour du coronavirus à Kinshasa alors que le ministre de la santé Eteni Longondo confirme le premier cas de la pandémie en République démocratique du Congo. Le Congolais présumé atteint démon et regrette d'être abandonné. En réaction, le gouvernement congolais assure que le patient est pris en charge et que des fonds sont débloqués pour la riposte. Donc, ça reste encore à vérifier. Donc, la prospérité, titre Némi Mwilanya, Cash, FCC, la santé de la coalition. est bonne selon Néomi Moulania. Néomi Moulania Oazali, coordonnateur, il y a FCC et puis directeur, il y a cabinet, il y a président Joseph Kabila à Kei na Bukavu justement pour à ça la campagne sur FCC mais aussi à Lobelake FCC cache Ezali Nango bien Niniwana et puis ici on nous parle il y a Régie des eaux Clément Moubia et Kachama en action. Vous voyez bien que ça fait plusieurs temps que Maïzo Bimaté. Pourquoi? Je crois que journal Ezo relaté Bisso justement le pourquoi. Donc voilà. Alors on va revenir avec le pasteur Mukuna Ponato Lobela titre Moussoussou et actualité. Donc voilà et titre Moussoussou et actualité il y a journaux et ça le journal où le but pourquoi on en veut à Jolino Makelele ou à actuel ministre Nabiso à communication batebele bazo comprendre était pourquoi azo lobaté pourquoi azo préciser et pourtant ba éviter que il y a un contexte Moussoussou ministre Mende azalaki ministre porte-parole et à gouvernement parce que Joseph Kabila azalaki en plein pouvoir, c'est-à-dire il avait la majorité parlementaire. Le ministre Jolino Makelele azana contexte Moussoussou. Donc voilà pourquoi Batuming bazo comprendre pourquoi parfois il se réserve à Zolobate. Alors pasteur Mukuna Tozongi par rapport à l'actualité et ça peut dominer par partage il y a poste notamment dans entreprise publique et je crois qu'ils a plus de 60 lilo mais FCC est par rebelle kaka na cadre kaka il y a majorité parlementaire point de vue na izalinini nango maman tout de suite le biming et mon copé il y a lit
il y a éveil patriotique. Dans le cadre éveil patriotique, il y a le mariage et FCC cash. Ils sont basés sur quoi? Puisque mes coloniaux, ils sont Koswana, Kobendana, même les relations FCC cash, ils sont bonnes. Ils sont bonnes. Ce qui est bon, bako kangoy alinga chef de l'état l'écoute chef de l'état kang monoko les raisons les kanwana bakanisi que peuple congolais ku famille so ku fimatoy qu'est-ce ni nangweza bien totunaki relation FCC cash ils a basé sur quoi? C'était quoi au juste? On nous a pas fourni des informations, des éclaircissements sur cette question. Les lots, peuple congolais a tiré nini na mariage FCC cash. Peuple congolais dans l'ensemble. Outi ko loba biloko ezo mata. Régime des oies outi ko somba mitu ke distribution ya mai. Na moment tout ça loba, ça fait 2 semaines mai ezate. Ba maman na ba papa bazo souffrance za na mboko oyo. Ou besoin de souffrance aiguë. Tout ça n'a minéralité. La société n'est pas coexister, ou bien la partage. Peuple gagne quoi dans la société pour qu'il nous parle de partage de FCC cash. L'air pour le mariage de FCC cash. Mais pourquoi le partage il faut que vous ayez Basalo bamuni ko sal et beaucoup de peuple sal. Mboka za FCC kachite. Pasteur Mukuna tomoni ozo se basé mingi sur peuple. Est-ce que ça façon na hotelelo ya kotinda peuple à se soulever selon l'article 64 ce qui peuple ce qui peuple se soulever, c'est un péché. A se soulever contre nini? Contre le système où ils en place. Le col zolo bawan. Bisoto ebikem c'est ça détruire la société news. Ce qu'on associe le partage pour achever la société wana ou bien pas bon c'est. Nous avons beaucoup de ce exemple là. Il y a des hôpitaux. Mais président Félix Tshisekedi n'y a pas mon angoté. Kasi yé n'est président de la République. C'est pour cela que le peuple doit se prendre en charge. Donc il faut battre le régime à président Félix Tshisekedi. Mais n'a quoi ce boy. Pour nangai FCC azo permettre à Tamouké président na sala musala. Mais repermettre était nandini yemoko mukolonzo to lobby kaza libre azana plein pouvoir yemoko président Félix Tshisekedi. Ce cas nous on azana plein pouvoir mais biso peuple tout le monde qui plein pouvoir exacté. C'est pour cela nini kasi pona azana plein pouvoir lelo il faut ça la nini. Na lobby que biso peuple biso to zeli nan ko centrer sur mututé. Biso peuple tout ça comme ils sont en charge. Pourvu que ba manœuvre union dilatoire. Oui, c'est ça, c'est un beaucoup ici. Donc, beaucoup de la FCC ou beaucoup de la régime à président Félix Tshisekedi. Il faut identifier le combat Nabino, Pasteur Moukou. Tu ne peux pas me parler du régime de Félix Tshisekedi. Parce que ça n'existe pas. Dans le moment mariage, ils allaient entre FCC et Nakash. Dans les ronds, tu ne peux pas le mener de quel régime. C'est-à-dire que c'est tout le banama Kampolele. L'ombre de Kabila plane. Mais il y a quand même père de la démocratie, Pasteur Mukuna. Après, c'est quand même une occasion, les lois alternantes, c'est ça la manamboka. C'est ça. Tout le monde a noté place au président sortant à Zali, président entrant à Zali. Il y a quand même chance. Il y a une vidéo. Kabila boy, Kabila dit qu'il pouvoir. Nazol va très bien que Malobozol va ne s'en retirer Kiango. On retire un mot déjà. On croyait que Makambo Kende Nandenga normal, le Kola Bamboka News. Les toujours banté, va dire qu'à quoi les alaki. Tu vas dire mais c'est quoi majorité parlementaire et Zali reconnue dans la constitution, Pasteur Mukuna? Maman, tu peux ça en moi. Loba, papa, Loba. Tu veux pas quitter que majorité parlementaire et Zalaki. Et nini accord comme c'est ça. Élection et salami. Yo kanisi kana bamboka nyonso majorité parlementaire ezalaka et que nekana ndenga ezokene boy majorité parlementaire ezokotete na ba mandataire général azokuf ou ya zela politique na kati ya mboka
bamuso baza ko réclamer to ko venger mutu na biso. Donc c'est que général il y a FCC. Général muso so kozala ya cash. C'est ça les pays tous na musikoy. Pasteur Mukuna tozonga na makambo ya ba entreprise publique lelo ba tomoni ba DGI tomoni ba nini ba Sonas et tout ça, est-ce que lelo finalement le peuple va se retrouver? Nazo sengo boy. Ce qu'on coupe c'est un montant. Allez-y papa. Na quoi so maman existence il y a FCC cash pour le moment. Peuple congolais en a besoin de. Peuple congolais en a besoin de. Puisque tout le monde est là qui a apporté na peuple congolais. Et en plus, mboke za bana nyonso ya Congo. Na tuna ki un jour. Bon ceux qui m'ont acheté. Ceux qui m'ont FCCT. Il y a eu diplôme qu'on fait des 5 ans. Il y a eu diplôme qu'on fait des années jusqu'à ce que FCC cache. Basili Samakamana Bango. Et Kusimba Atamukete. Ça, il faut que tu aies un moutou. Il faut que tu aies un moutou, maman. Ce qu'on a sur le côté, na partage sur le bois, na auto le bioan. Na zo kaka DGI. Société Moko. Pour total est-ce que partage ko salama. Maman, na zo DGI. Peuple congolais, na où yazana poto, na où yazaliao, après sanga matoi muke. DGI ezali société ya l'État congolais. Ezali direction urbaine des impôts aou. Na makambo ya véhicule. Bamoni société mokoye. Soi-disant société outil Afrique du Sud. Combat société nin Sentel. Sentel outil wapi na outil Afrique du Sud. Oyeli nin. Sentel a yaka na Congo loko les sociétés oya zo sala éclairage public na ba caméra public. A travaillé dans la police. Ndiyo boyi ya Sentel na Congo démocratique. Makambo esimbite. Sentel azali ko se retrouver na DGI à la casquette siko ya kwete bango pona ko informatiser ba donner nyos ya DGI ya soki muto zo plaque na Kasumbalès bango bezo ba que mitro temps je plaque donc tout et à la centralisée le DGM ce que muto zo bimela même na cabine a bezo ba que mututel abimi awo Sentel azoya po asala musaloy ni cartouche ni machine à main. Ah. Ça dit qu'on zoya ko sala musaloy na nini. DGI il faut luka biloko ya musala. Une société batuni bango mesikoy. Sentel boza wapi au fond votre siège Afrique du Sud. Bo pesa nga bato toke na bango na Afrique du Sud. Bamona place na biso musala. Batwana basuka na aéroport s'il vous plaît. Pona nini? Bazuli bango ba hôtel na aéroport. Ah. Bamona société Sentelité na Afrique du Sud. Ah. Atako batongo bomoni bango bazoba. Maman s'il vous plaît. Siko tong batizwa ki bango ba vérifier ki te pasteur Mukuna. S'il vous plaît. Tong ba koma iti na niveau ba kota na ba DG wana ba vérifier ki te. Landangai. Bato bazongi Congo démocratique sans que bamone siège ya Sentel société Basuki na aéroport. basuki na aéroport l'air ba fournir Sentel biloko ya musala asali musala Sentel asimbi serveur ya société ya l'État. Vous vous rendez compte que société à l'État,
société moko privé ye ezwi serveur ya société à l'état pona koyeba plaque baonde basui batwana bakena yango na plaque baza kota sosimata. Donc société à l'état etikali eza na serveur te serveur na maboko ya ba privé o bazo contrôler plaque ezalaka adresse ya mutu plaque eza adresse ya mutu batu bayeba qu'est-ce qui se passe ici na Congo démocratique bazolo ba partage beaucoup ça la partage mais ça loko la pota bozali ko nettoyer likolo mais na kati se pola 11 milliards président ko espérer quoi 11 milliards wan akozongo na nzela nini na moment tout examiné FCC a sali musala obalobaka ya destruction massive na ba société nyonso Congo démocratique mama bat bola bobesa kata na lesiko be sali musala oy ba garder serveur na place bazali sans que ba identifier c'est elle mais maman yoka sikoy na partage plaque bazo zongo na $129 société ya l'état montant zokend na trésor public ya l'état sur 129 eza $35 biloko DG ya zali ko sala nguye moko mbongo nyonso ezokota na kesi ya l'état zombongo bafuta botala pourquoi bato ya l'état baza kofutama te bakisi tumwa biloko ya bango moko mpona koamoindrir recette ya l'état mpe mpona koboma société DGI oyo azosala nyonso aza na $35 sur 129 $65 ezoya na Wuchi Congo. Wuchi Congo vient d'où? Wuchi Congo c'est quoi? Mais pasteur Mukuna yo aussi ba document ngwa psili sana. Nazali na matière maman. Sili ça papa. Nazana matière. Nazana matière. C'est-à-dire que batongo ne biso bazote. Congo nde nini wana nde yo. Nazo koma. Wuchi Congo ezali mutu aza ko fournir ba plaque. Est-ce que l'État congolais faut un individu à fournir ma plaque? Qui a monté cette histoire? Qui a monté cette histoire? Donc, au lobby DG Ezo soit $35. $35. 65 Wuchi Congo 65. Azana 65. Sentel Azana 20. Sentel Ezo existait même pas. Oui, ça existait même pas, Azana 20. Sikoyo 9. Ezoya bazo sala muyibi mususu redevance yoka mama lere baluki bayeba Sentel c'est quoi oyo baye kofina DGI Sentel na Wuchi Congo bazo zolokola $85. Sikoyo oyo ya leto bafuta kabato o l'état zo bénéficier et autres les 35 mais ba individu mi balé bazozo 85 ce que ba bomi DGI zoka Sentel ezali prête non Sentel ezali ya matata mponyo Sentel matata mponyo ozana preuve papa pasteur naza ko bisoyoke mama bozolo ba ozana preuve naza ko yebisa yoke loba papa loba pasteur Mukuna nazali awa na lobaki makambo ya 9 millions ya kare ya miba basiba yo contredire. Donc ozana preuve lelo pasteur Mukuna ce qui lelo premier ministre na biso honoraire matata pona sengi preuve que Sentel wana eza ye yo ozana preuve ya mama naza ko yebisa yoko makambo naza ko biso yango kokena nanga na pisa nanu wana te
Et ça, quand était. Parfois, le peuple congolais a comme ça, plus que ça. Si Il y a office de route. Il n'y a pas qu'il y a office de route. Office de route, c'est complètement. Quand on dit que va créer tout le monde société à Pam, va mieux office de route. C'est ça, c'est un tel. C'est pour cela que na RCA, et mon n'a quitté. Uchi Congo. Uchi Congo est à Zoé. Il y a un fournir de ma plaque. Donc c'est comme ça que. Est-ce que un individu a son monopole, il y a fournir de plaque dans la société à l'État? Dans la société à l'État? Tout ça, il n'y a pas que ça. Mais les individus, autour d'un sens, il y a société, il y a entreprise, ils ont fournir ma plaque. Est-ce que beaucoup déjà il y a besoin d'un individu à fournir une plaque? C'est plus que vous avez agir comme pont à temps. C'est-à-dire que territoire conquis. Terrain, il y a école. Il y a comme il y a Bino, il y a comme il y a Charles. Beaucoup qui même ne balé, na Mwanda. Allez, vous suivez place, vous tombez les abino, vous commis place tel. Donc l'État n'existe pas, sous-sol à l'État, bango baye l'État. Vous vous rendez compte, maman? Batoyen dans l'ancêtre, les lobes sont conscients tous les Congo, même les bateaux, ils vont coûter bango, bakangi maboko bazote la boy. C'est ça, l'État, ce qu'on a dans autres nayo. Na moment biloko yesilité, biloko balandeli amoté. Partage vos salles, ça va produire quoi? Puisque ça n'a pas de société. Bandeko, basil déjà, basil tout le monde bloque dans la société. Même les lobes lobby que zo DGI, au kusa nini, puisque yo kuta ke ba plaque et bimaka. Na moment où yebi mouvement ils ont salamanité. Ça c'est DGI. Je n'en ai pas dit ça. Tu juste Sonas, pas pasteur Mokuna pour nato évoluer. Non. Aussi licité. Allez-y. Maman, au colis, mais ça m'a dit. Globa papa. Tout chakaka, 65 wan. Au moni, série ya plaque. Et qu'il que AA, AB, AC, AC. Ce que kende wana, ils ont salé 10 000 pour ici. Ok. Na 10 000 wana, ça fait combien? 650. 650 000. 650 000 $. Pasteur. La série. Maman. Loba, pasteur, parce qu'il faut Tolanda payer élément wana, il fallait Tolanda pour continuer bien. Loba, si ça makambo ya makambo est très important. Loba papa, Loba. Un individu a son série moko 650 000 $. Ce qu'on ça là, et qu'il est coquille, et que 100 000. Donc, Azalina 16 millions. Il y a tiré dans DGI. Mais individu. Ce qu'on accueille par exemple la Sonas, c'est presque la même chose. Presque la même chose. Ngayi loko na ngana zolo ba makambo izapona nini. Bozo sala partage. Mais eloko izakuna. Izanini, izakonke vide. Na Sonas. Ezali Montagnos, ezali 266. Il y a Sonas. Et ça, assurance. C'est pour cela que avant son plaque, il faut d'abord une assurance. Il faut d'abord une assurance. Balier yango en fait. Balier yango. Mais ce qu'on est toujours tourné les sources. Sonas c'est mot 176. Sonas c'était veillant à Zana 36. C'est un tel azali qu'on s'est retrouvé les sources nationales. Asal susukuna. C'est un tel azali qu'on s'est retrouvé nationales na $42. C'est un tel azana DGI. C'est un tel azali nationales. C'est un tel azol salam salini. Oui, azol sur la $42 sur 266. Donc pour Nabino, bilo qu'on est en tinete. Mais c'est ça de ce qu'on bon besoin de bon. Besoin de wapi. Na moment individu yemoko. Aza aux affaires, mais
azo tiré mbongo nyonso ya mboka mais malgré aza aux affaires. Mais si vous passez à Mukuna makambo nyonso o utiko lobawa, est-ce que président Félix ye moko aza au courant nangote? Ayebi oto ayebite. Na yebite maman. Bawa déjà mouvement citoyen. Parce que y a ba information ils ont un cadre et intérêt ya mboka papa. Yo comme maman. Yo ils a belé. Depuis to bandi to zolo bakaka yango. Nanu na za comme ça que tout ça n'a paquet. Tout ça n'a paquet. Ya nini. Il y a ba information. Il faut ba que pour le moment, hein, basoma minduki. Babongise ba soda. Babongise soki ba mercenaire. Baboma biso. Mais biso pona kubundila mboka na biso tozo tikate. Puisque destruction est salami, il faut que le peuple atteigne. Est-ce que beaucoup peut s'attendre peut-être na président Félix Tshisekedi ameka ko sala pona bongisande olobi wana? Est-ce qu'il faut quoi côté les mains ko se soulever tout ça et pourtant to uti ko kota na alternance? Ce qu'on a les autres les journalistes, uti ko loba que bientôt partage on les ont profité de. Mais plus que 20 ans ba baby signos yoka 20 ans ba détruire tout. Ce que c'est les lots. Ndengo zolo bana partage salami. Ils apprennent ko sani. Na minito yirejite zo asombi ba citerne ya maya okabola bazo okabola mai na ville province ya Kinshasa. C'est ça solo ba ke beaucoup ko fanda ni nango zo trouver que ça ne sia ko. Donc seule solution ezali lelo selon pasteur Mukuna. Seule solution ezali à cœur soulèvement populaire. Tu quand même soulèvement peuple congolais comme lobela biso. Il faut batoy ba détruire mboka balongo aux affaires de l'État. Mais ba ko bazana majorité parlementaire. Ceux qui bango ba tomber lelo, ceux qui lelo nini FCC tomber, cache pe ko tomber. Ceux qui lelo ba lobi ba annuler majorité parlementaire. On il faut ba annuler ba élection nyonso parce que zala ki ba élection nyonso nzela moko ya président de la République na ya ba député lelo. Donc il faut ba annuler nyonso. Yango on a des logiques constitutionnelles. Peuple congolais a besoin de cacheter, peuple congolais a besoin de FCCT. Peuple congolais a besoin à CP là. Peuple congolais a besoin à l'IA. Moussale Tambola, à jouir de la richesse à Mboganaye. Dans le moment richesse, c'est ça confisqué. Dans mon il y a quelques individus. Donc, puisque le peuple congolais a besoin de Bangoui Balete, donc c'est-à-dire, na Félix Tshisekedi, na Joseph Kabila, selon yo, il faut bakende. Naza comme ça, yo que Félix Azali président Eli. Na minute tozolo bao. Na constant nyos to sali. Et c'est ça zo permettre à celle le comme côté. Na moment biso siko tout ça na conscience ya que mais ye moko alobi le contraire pasteur Mukuna pona ni ko kangama na ye loko ye moko alobi mukolo nzoto ye moko alobi kazana ya à l'aise azo gérer mboka sala boye soki mutu loba silisa parce qu'il faut to landelema ba jeune a peu perdu soki ko landelema tikana silisa na koyebisa yo boye na moment biso sous conscience c'est ça détruire Mboka. Hein? Même ce que c'est le président Félix Sassala qui n'a pas alliance. Alliance on y faut tigango. Pourvu qu'à ça Moussala naye normalement. Sokatika a violé la constitution papa. A violé la constitution. Sokatika alliance FCC cache il y a majorité parlementaire le lot a violé la constitution. Peuple congolais c'est le faire tomber majorité parlementaire. Peuple comment nango. Donc il y a un homme qui que basoma minduki babomba ngwata wapi babongisa tout peuple congolais nous sommes prêts. Alors merci beaucoup pasteur Mukuna nazo rejoindre tout à l'heure. Mesdames messieurs, je vais vous proposer maintenant na proposer Binobo Landa ba image oyo pasteur Mukuna yelibiso oyo ba jeune a perdre ba yaki pa na eba loba na nini to landa to découvrir ensemble. Même na marambo ba na campus o minduki dime tout consort. Na yebi bisika lo wala nyefu bimato totala ndenge ta ekomona na lobi kuna na la ba vidéo sec o oyoka voir na ngai na bango bama to solo là mais faut to senga plus donner un pardon en face to senga plus moi pardon en face to solo là to ali collectif des jeunes sacrificateurs non récompensés. S'il y a un papier, mes respects, vous nous donnez un papier
je note notre plateforme et puis je mets en place les noms des... On va mettre nos noms propres et puis par combo de Bandaï au travail. Jamais. Faut-il voir même un cas pour moi et qui soit créé la terre. Même ici, pour la minute où Bazan a monté la stratégie, même pour là-bas, donc là, il va étranger au Kakaki. Mais parce que c'est l'église et l'année. Parce qu'un ami va mouillon. Et puis, il va nous avoir un rendez-vous. Il va tout mettre le petit logo. Ça dit que blague écoute. Et puis, il va utiliser le mot qui a dit pas j'aime pour nous avoir campus mani. Alors, vous les faites, hein? En bas, tu vas solo. Il y a blague qui était beaucoup, tout le monde beaucoup. Non, mais ce n'est pas pour rien, tout pour y va mambo. Tout ça, madame, tout solo la naïe, on va t'en donc, mettre à nos monnaies pour les sauver des personnes payent à mon boulot ma casse. Mais avant mon tour, ils ont mérité qui me boulot en a fait. Il y a un peu pour associer à vous. Chaque action on touché à peu près 5 millions. Ce qui a un nouveau majeur, un nouveau majeur. On a des initiatives en amont. Non, il y a un peu de il y a un peu de ensemble. On a initié un nouveau majeur. Et dans le monde, on a initié un référendum pour la Kabi. On est là, on a sauté souvent à la Kati. Après, nous avons tout les ans. Donc, tu y étais pour la nation qui nous dit non. Vous avez la vidéo pour tu y es battu le Canada dans Bango. Et tu as une fois que tu as sécurité. Il y a un Rwanda, tu connais pour ça dans Bango. Nabara dans Bango, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous finirez, vous promettez de rendre tout ça dans la prison. Les numéros là, je souhaiterais, je vous proposerai plutôt de prendre les numéros et de prendre nos photos. S'il faut des renseignements, ou plutôt, s'il faut aller dans un renseignement particulier, vous pouvez aller. Partout au Kenya. Vous jouez la domination, vous jouez la domination. Vous savez, ça me donne bien. La question la case. Sans ignorance, il faut pas l'entendre, il peut tout dire. Peut-être que on néglige le biso, mais et même ça. Donc, il y a une ligne Marambo et l'hôpital au foot là. Il peut formuler la biso de thème. Tous les barreaux, il y a eu à venir les années. Je peux tout à fait sur l'année. Aussi, même dans ma boue. Naza sous la bandine, Naza moulu à 100%. Ceux qui n'ont pas engagé dans son bâtiment. Les ATO, ceux qui $10 000, ceux qui viennent. Tout ça, on a constaté. Tout s'est retrouvé. Tout ça va faire des familles, de la famille. Je suis aussi marié. Ça s'est retrouvé. Les locaux et compagnie n'engaient. Il y a révélé que quoi et compagnie n'engaient et permettre une grève. C'est la bonne source de problème économique, foyer n'engaient. Pourquoi pas faire la nuit? Et puis, bateau, le nez, jusqu'à présent, basé dans la fait du saut. Ceux qui se retrouvent à 100 francs, on va se retrouver pas à 10 francs, 20 francs. Pour ceux qui se tombent, ils vont monter le Pasteur Mukuna, makambo is quand même grave. Makambo is grave. O ngana uti kolandawa. Ba jeune à Kojekop. Ba les gars qui na télé 50. Ba dénoncer yo zo manipuler bango. Bango kaka ne bazolo ba pasteur Mukuna lobana noa. Maman. C'est pour ça où yeba que mboko ezotambu sama lokola ba gangster. Solandi banawan. Bana wana baye bango moko na bato bakende ko senga baya na bango, ils sont présents. Ndenge basalaki babo mangai, ndenge basalaki batumba église, bango nde batumba église catholique,
bangunde batumbaki mais balobi bato batindaki bango est-ce que batangi bato batangi naza comme ce que nous avons beaucoup des histoires ce community mais est-ce que yo contacter justice pour la sécurité na yo moko soki balobi batindaki bango yo ka mama mais sikoy bango bayibaki teke bazalaki kozwa bango na caméra cachée mama tozali na makambo tozosenga bango boyi mboka eza bango te barekrite ban na IPEN na ISTA na campus pour basala ba bêtise na mboka oyo na FCC bakutinda bango mboka ni kutumba église catholique bano nde batumba église catholique susoka ndenge bazoloba wana eza bango moko bazoloba c'est ça pour mais ceux qui bakenda koko selo makambo na télé 50 et ni les autres prouver que o wana pe bazoloba ça non ceux qui baye koko sa makambo peut-être que c'est aussi faux passer à Mukuna pourquoi o baye ko lobeko za la vraie o bake koko selo pe na télé 50 des pour yebe siko comment FCC ça fonctionner mais qu'est-ce qui prouve que ça FCC déjà derrière mais balaki sur télé 50 parce que comme déclarer biso ba na FCC y a PPRD qu'est-ce que tu dis maman bano balobi bien ndenge bakendeki sur campus kosala ba désordre donc nazali awa ezali pona kutelesa banke batika ba manœuvre bazosana mboka sosomo ndenge bano ne bayaki osomo no bazo déclarer sur télé 50 au nom ya PPRD c'est ça leur méthode mais est-ce que yo au contacter justice mais ezalaki secrétaire na biso ya club akie kozwa mbongo ya club mosusu le fait que bafanisaki ye na se baza kojuge ye justice atindaki bato basexplike oyo eza nini bayoki yango bayeba eloko nini bazosala nakoyeba biso boye mama bakanisa te que nzambe aza te même basadamisene bakweya même bakatafi bakweya kokanisa te ke FCC akutikala eseko na eseko lelo impere aza wapi baza babere rouge bongo bakader na jeune père basinspire te ça va disparaître tout ce que vous voyez ici mais nous sommes au courant de tout sauf rien ya nyonso bazosala baza ko utiliser ces jeunes basala ba décasser la ville ndenge bazosala siko na Lubumbashi mais bayeba que eloko na eloko ezaka na suka na yango biso toza na kombo ya bato bazotinda bango na banza na place one bakuzala basite comme bato mosusu donc eza pona komba bato bango pe bakoya ko prouver yango parce que mboka eza na justice voilà eza pona kotelisa yo ko batika ba manœuvre dilatoire ya lukuta. Alors, pasteur Mukuna, toko clôturer mission nabiso, un petit mot de la fin avant que yo toko na étape nabiso yako kakola pandai. Yakola pandai. Yako samba boy. Yo mamelo. Mamelo ngai mamelo lelo. Wana za sango bien mamelo. Lelo mamelo yako sala ngo pasteur Mukuna. Suko lobby. Un mot par rapport à peuple congolais Olandayo et puis voilà. Mot et pas ya peuple congolais, c'est lié que peuple congolais a fait l'effort à l'ongla kobanga. À l'ongla kobanga puisque le baka que ce que c'est dit que parlement ekweyi ou ekweyi na président de la République peut accueillir. Président de la République a aucun détail pour parlement ekweyi. Non. Président de la République a sali yende muto ko sala élection pour na parlement mususu ezeli koya. Et loko izoko ezeli parlement biso peuple congolais lokola bandeko balingi kotika mboka na kimete lokola bandeko baza ko mone lokola baza na territoire conquis bakoyeba ke peuple congolais azali ba mensana koboma ba mensana système ba poison biso to yebaki yango te na mboko même ya ba machette bangunde bayina ba poison bangunde bayina ba machette tozolo ba nini pouvoir en place donc régime en place oui régime à M. Kabila donc eza na non place na koy ko bisa yobo mama biso to zanne loko to zo banga sikote na ibandi to lobaki oye koya eya pas ce peuple congolais est commis au bout et l'air to zo mona bato bazaka tenace pona bango bakola chete
pour le peuple congolais à continuer la souffrance. Na côté na mingité, sur mon yebisio que ni fils que ba hôpital, ba bongi hôpital ni. Ma woni ni biso to ko ba bazana ngwa vers peuple congolais. Ata. Alors pasteur Mukuna to banda nani na biso toyoki sango ke uzo sala rapprochement na basango basengi osenga bango pardon avant que bandima yo et tout olobini mpona déjà lokuta toyoki sango ke pasteur Mukuna uzo mener démarche pour nous comme président ya commission électorale nationale indépendante lokuta nazo mener démarche à peuple congolais à zo bonsomi pasteur Mukuna lelo en tant qu'homme de Dieu ce que baebisio lelo okutana na président Kabila bosola naye bosala kimi oloba naye makambo clairement boy okondima ngo na kokutana po na kwebisa ye que zongi sambongo wa Congo on sosi et en même temps okoki kozongisa tout aux ya Congo. Merci pasteur Mukuna ndeo répondre na invitation na biso bandeko balandi ya bosolo na politique émission oyo ezo cartonné koleka ba émission tout na Congo na pesibino merci nde bolandi ngai lelo invité na biso ezalaki pasteur Mukuna o azali pasteur ya ba église principale ya ACK mais aussi père fondateur ya mouvement citoyen éveil patriotique. To remercier Sango Mokondi journaliste azo cartonné mikolo oyo boyebi Sango Mokondi nda pesi biso tant oyo to présenté to zonga après 4 ans ya absence na télévision to zonga kaka na même plateau ya Congo Web na pesi merci na président Gabriel Chabani na président Gilbert Biladi oyo bango nde ba kochanga basala ke ngai na koma quand même Barbara Ndimbe ayebi koloba na télévision mais aussi na pesi merci na 2 téléspectateurs moko boye moko aza na Canada ndeko Niber Mumaka o azolanda biso à partir ya Alberta mais aussi moko aza na Washington ndeko Christian Bob Wangu fidèle téléspectateur ya bosolo na politique bolanda biso pe na YouTube parce que toza na YouTube na bosolo na politique officiel na YouTube pour que bozo ba information nyonso d'ici là botika la malamu bo changer chaîne te botika na biso na Congo Web botika la pe na kimia na mabota na bino. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde, avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4, avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamu. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.